makambo ya bomba te papa eza bondoki te papa mwana mwasi oyo labiri nasali bondoke pa mwana nanga nga balukaka nga makambo te po analukaka makambo te nakundi tata na bango awa batiki nga na bana nanga ata moke ya ebele eza te ya moke ezangaka te papa mwana mwasi oyo labiri atima abimisa mwana na ngai na libanda bwaka bilo siko ayo kobenga ye lisusu bazongana mwana wana labiri na lobi boye lokola ya atikaki mao na kisasa ngana koko pesa mokana te ayebisi kuna esika bozwa mikana na bino bopesa ye mikana te papa mwana na ngai abeti 15 na poto bakendaki na bapoto apo azoya kisasa apo azozonga poto jani wana azoyaka te papa ayaka te nga bapriere esila mpo anani mokanda eza te papa batikaka yeka mwa mokendeka asalaapoti na poto bana misato sikoyo na bili na bondumba na ye akezwa lisusu mobali mosusu aboti mwana mosusu sikoyo mwana mobali wana azongela mwasi na ye akala asundoli labirine lisusu labirine soki ndongi soki na salaki mwana nanga bezonga epana ye soki mwasi se permettre akende na mairie koloba que je connais cet homme aza ko maltraiter nga mobali azo ko répéter matin midi soir soki azwi mokanda ofanda na ngai te aobengisa mwasi ne mosusu alo ngana na bana baza mobulu mpo na éducation ya bana donc nazo oblige mobali azala na nga bopesa mobali mokanda te. Donc l'abri nazwaki ya jani esclave. L'abri nazwaki ya jani domestique permanent. L'abri nazwaki ya jani mosokolelie bilamba molambelilie motikelelie bana classe mobokolelie bana. Nzoto ne pas mobali mususu. Ya jani nde serveur ako servir mobali obayaka na ye ozana mwasi na yo bobandine soki na bomwana ozoyo kakuna bakopese magodas soko se retrouver na problème yo ya jani il est temps de se débarrasser. Construis ta vie soko monike na poto esimbite omonike na minute yo moyena kota pays mususu ezate yaya zonga na pays na yo yako sala tabilanga yako bandata koteka vie simba olé okufa liwa ya soni ça fait mal ça brise les cœurs. Yasika yeye ozana problème ya kentos ya batampo opakola ba mafuta ya kala esimba te ebebisa yo elongi bandeko ti lelo okonsomaka bambongo na yo elongi na yo ebongaka te makolo na yo ebongaka te na se ya makolo mbindo lokola nzungu ya ma famille. En tout cas MK Beauté abengi bino à travers muto azali ko représenter bango na Kinshasa jikaye moko à la personne soko bengi ozui ba produit na minute nde tozolo ba boye ba rivage koti na Kinshasa. En tout cas yasika soki jika koti likambu ezalaka likambu lokuta teze likambu solo yo moko zota la ba image okomona pe ba témoignage contacter biso po orater produit ata moko to ana problème sa makolo et koma noir et koma mwindo koma na passe soko zo lingo kutana mobali fo bakanga mwinda ya contacter biso elongi tampo ebetama ozoye ba solution te contacter biso maboko kentos ya soki yo solola il faut yo bomba maboko na sima contacter biso na makolo kutu koloba te okoma na coca fanta eza somo moya koloba eza te contacter biso na ba numéro ba kocha wana okozwa biso na lombangu ezala na WhatsApp ezala na normal oza na Kinshasa oza na poto partout to livraka. Merci beaucoup et koratete MK Beauté nde makambu. Bonjour mes étoiles, bonjour mes abonnés, bonjour tout le monde, je vous salue. J'espère bien que vous allez bien, moi aussi je me porte bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à l'émission Nabiso Tolobela Nyonso Tokobombelo côté et le ngona Jika Dada wa Taifa la mère des nations. Aujourd'hui, Tobra Kimisu Nabiso Nangambo ya bandeko Nabiso ya théâtre. Bandeko,
Toza toujours na même game, toza toujours na même dimension, toza toujours na même problème, toza toujours na même actualité. Mais l'actualité nous oblige. Depuis Ndekonabiso, grand Kouloutou, grand frère, Gianni Faye, Atika Kibiso, 2 jours yangoyo. Vous voyez que notre actualité est belle sur le terrain, et Zali peut continuer sur le terrain. Tozoaki ngongate ya kolobela si l'actualité ya ndeko na biso Gianni Faye. Melelo nangolo atata nzambe mobikisi mopesi na pema. Tozui makasi ya koya liboso na bino. Tobeta nanu lisolo ya ndeko na biso Gianni Faye. Et puis boyebi ke tango jika beta ka lisolo, abeta kate comme les autres. Afungola mayele, afungola misu, pona ko fungola toyeba nini ezali koleka. Et nini esaliete ndeko na biso Gianni Faye. Akende boye, 16 ans d'existence na poto. Donc même âge oyo, moi nanga Emmanuela Zanango. Donc eza même âge, grand frère nanga Gianni asali na poto. Mais lelo moi nanga zana 15 ans, azana 6e. Mais ya Gianni a sali 15 ans sans document, mais papa ya bana misato. Na pesi mbote na bao balinga jika, na bao balinga angate. Alors pour les gens qui me disent, tozo mon numéro bien te na Jika TV News. Alors vous voulez me contacter, composez plus 243 085 045 80 56. Je répète encore, vous voulez contacter Jika TV News, vous voulez contacter Jika pona promotion na bino, pona actualité na bino, pona signer contrat, pona relobela bino, vous me contactez na numéro oyo plus 243 085 045 80 56. S'il vous plaît, naboyi Jika nabanda ko benga mutu kingandi pona zo numéro na yo Jika na leka kiboye numéro nanga yango wana directement okozwa ngai peut-être pona ko sala promotion na yo, peut-être pour na yo, peut-être pour na marketing et le komoko boye ozala le bienvenu na Jika TV News. Sans plus tarder na pesi mbote na Fabrice de na sima caméra. FT le boss de boss na pesi mbote la diva la dame au grand cœur na pesi mbote inspecteur na ba otu balinganga Maria Kitoko na pesi mbote Nadia Jobé la femme selon Jésus-Christ na pesi mbote ba otu bazaka fidèle na Jika TV News na ba commentaire batala kapé ba sabona na pesi mbote. En tout cas rien à dire. Rien à dire. Tika tata Nzambe apambola yo pe abaksela yo ebele. Lieka ya baliekas londonien ya tongo na pesi mbote bipa yo sali tikete zambalola apambala yo makasi. Merci beaucoup to koti na kati émission na biso. Lelo to ko sala développement ya ndeko na biso Gianni. Engambe mobali ya kufi sima ya liwana ye makambo ebimi ebele. Avant liwana ye makambo ebimaki ebele. To kolinga to yeba nini esaliete ndeko na biso akende boy. D'abord, ce que tu parcours, il y a moi mwasi wana. Eza mabe. Akenda ki poto, nanzela ya mobali mususu. A complicité na ya Gianni. A komi poto esimbite, mobali wana fungoli miso. Lelo peut-être mobali wana ndalinga ki akufa na place ya Gianni. Mais nzamba lola salingolu ke mobali wana aseloigné na ye ya Gianni aya. Baya Gianni baza ebele na poto. Na répété. Baya Gianni baza ebele na poto. Ozana kati ya couple. Amour ezalaka te. Bolingo ezalaka te. Kimi ezalaka te. Dialogue ezalaka te. Harmonie ezalaka te. Vous restez dedans pourquoi? Nini salaka ke babenga ke basi wana batu wana bazali mwasi na mobali. C'est à travers l'amour. Si l'amour n'existe pas, même s'il y a les avions, même s'il y a le bourding, même s'il y a ndengue na ndengue, je ne trouve pas l'importance ya kofanda si kamoko. Batu baloba te.
de préférence, ils ont se débarrasser. Vous oubliez que l'amour est plus fort que biloko tout ya mokili. L'amour est plus fort que babiloko tout tokoza nango na mokili. Ndeko Jani dès le début na kati ya love na ye, na kati ya couple wana love ezala elisute. Ezalaki chacun pour soi, Dieu pour tous. Na ko réveiller ndeko moko o azali ko vivre na station ya Jani. Pona oloba na yo que il est temps. Avant kufa na AVC, il est temps. Avant bakuta yo ya kokufa na ndako, il est temps. Kishasa auto futa apa coûté. Kishasa auto futa atazo futa la ndako o futa pas coûté. Kishasa za na facture ka ya courant na mai. Kishasa za mboka ya tamususo uchi poto esimbite ya. Oke komi bwa kata na maluku, mutakoyeba teke o uta poto. O luki. Tindenge o luka faso nini o mibimisa na miso abatu. Comment ngambe mobile abanda ko sala pe banzondingi azalaki pe na lisanga ba camarades. Lelo a se retrouver 16 ans na poto sans mukanda. Mutune komi kotunama. Na kwa na ye bakokoma nini parce qu'aza sans papier. Nine poussé bongo moi c'est lobby. Les ont dit en réalité ba lobby moi c'est banda koloba. Son apesie mukanda akoya kozongela. Moi sina ya tika kina Kishasa. Et comment mobali wana koma kina point ya kokanisa moi so ya tika kina Kishasa. C'est que landaki ko simbate. C'est katala ki comportement ya moi so tika kina Kishasa. Ezalaki autrement par rapport à moi soyo bazalaki ne na poto. Mibali basio bazolinga bino bokomisi bango baumbu na bino. Basio bazonyokola bino bangonde bokomisi bango barene na bino. Voilà les conséquences lorsque vous sabotez une femme qui t'aime avec un cœur. Ok, pour embrasser quelqu'un qui ne t'aime pas. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Aujourd'hui, vous pouvez condamner la brine. Vous pouvez parler. Mais laisse-moi vous dire, la brine azaka moko ya bao babimi libanda. Ba la brine baza ebele boy. C'est 100% ya basi ya poto. Tokolo baba la brine baza 99%. Bande konanga ya basi, bayana nga obalinganga. Bao babenganga matin midi soir. Bolimbisanga. Mobala ya nanga za na poto. Abala abota bana mibale. Moi si asala ye boye. Mobala azalaki stable na mukanda na nyoso moi si akomi boye. Akomi na point que mundele aboto la yata mukanda. Mobala lobite, je dois quitter. Je dois tout laisser. Mwana mobala kimandaku. Akenda obeta 2 mois et pas ba camarades. Aye kokutana na ser nanga na kin. Babandi love. Et le coca perdra tes amusala na ye. Nde sala ki ke a construire vie jusqu'à ce que a bengisi mos na ye. Lelo mwana mobala zongela vie oya tika. Imaginez mwana mobala wana soka lobaki. Na otika te bana bazana kati. Na otika te parce que na poto mibali nde batinga makake basi. Et moi si wana ya poto soka yoki kaka sans que mobali wana lingi moi si na Congo. Façon qu'on luka po a humilier moi si wana ya Congo. Avez-vous déjà posé la question? Mobali azana poto. Bozana ba avantage nyonso. Bozana nyonso. Nine sali ke mobali wana zana poto. Abima na poto, ezala na internet, ezala normal boy, ake kolinga mwaso azana Afrique. O yenda ko salela e dépense. O yepo mwaso wana ya na poto, yenda ko bimisa mbongo. Nine pousse mobali wana asala acte wana bo se posaka te. O sundola ye o négligea ye. O bimaka na ye lisute, mobala sengi nzoto, ozaka na tante parce que yo na mutu na yo objectif eza mbongo.
mais tant oza na mobali wana on négligé ye mais place na monaka ke mayele kokate eza ke oza na mobali on négligé mais oki kolinga petit garçon libanda Valéria Mwasi peu importe place au kende peu importe place au tia makolo so yebi ke naza na mutu moko boye tiango na mutu na yo ezala grave na mutu no ke non naza na devoir moko boye envers mutu moko boye Jani lelo akei mais avant Jani akende ba vérité bimaki toyoka nanu moko na ba vérité bimaka pona Jani tolanda tozozongela voice o eza ya Jani na kibomo inaye Labrine abengani Jani na ndaku po azwi mobali ya sika mais mobali ya sika wana azala pe célibataire te mobali ya sika wana azana mwasi na ye donc ah Seigneur obengani mobali na yo mais ozwi mobali ya bato okomi koswana na mwasi ya mobali wana oyo botoli mobali na ye oyo eza Jani azoloba mais nini esalaki ke Jani akoka kobima te Jani azalaki na identité na France te mais Jani azalaki na capacité ya kolongwa France akota Belgique akezwa identité Jani azalaki na capacité na koyebana na bandeko na ya théâtre alongwa France Suisse Norvège Autriche Irlande, Londres, États-Unis. Soki bande kona ya monde théâtre. Ba mitia kiliboso pona ba edende kona bango. Tolanda. Bonjour ya Jani. Ya c'est comme si déjà le problème nini ezolika. Merci beaucoup. Oh, eza explication Yaya Jani aza kosenga aide aza kopesa lolenge mwasi abengani ye na ndako po azwi mobali ya sika. Et nini esalaki ko Jani malgré nyonso souffrance oyo mobali alakisi ye mwasi alakisi ye plutôt Jani atiki mwana mwasi wana te. Batu ba oloba kezaki sezaki siteza bolingo. Yango na pesa ki bino lobi na live na salaki.
ke bolingo ebomaka. Pona mibali to basi o basakanaka na besprit ya bato boyeba ke love ebomaka. Bolingo vraiment ebomaka, bolingo ekotisa bato na sa mabele. Bolingo vraiment ebomaka, ekotisa penza bato na sa mabele. Mobali moko te o bako bengana baze belé na poto. Lelo ba vérité comme bima. Yango noko peu importe place oza luka vina yo. Soko monike na monde love simbite bima. Yana mibali misusu ba s'accrocher pas basi. Ba s'accrocher pas basi. Moi si on a zo que non je ne veux pas de toi. Mais on s'accrocher pas na ye pourquoi? Pourquoi? Na otikala na bomoi, na okufa ya mutu yezani. Likambo jani ebangi sabino pe elengi sabino. Likambo jani epe sabino zoto malili. Parce que ba yebisa sabino. Quand une femme aime avec son cœur. Et quand une femme refuse, même si elle a le semblant, mon frère ne t'inquiète pas. Tant moi c'est lingi yo yaya. Ato nyoko liendenge nini. Aozalawana. Aotala o yozo salate. Aou s'accrocher na love wana. Mais soka lobi ki alingi yo te yaya. Ato kiti sele likolo na se. Aozalana oti. Ato kiti sele likolo na se aolingote. Et puis ba si lokola ba blabrine. Baza ebele. Moi soza na mutema makasi lokola ndoki. Mobalo boboti na yeba na misato. Mobalo boboti na ye bana misato. Bana wana ba portaki kombo ya nani. Soki bana wana ba portaki kombo ya papa na bango. Parce que histoire zo yebisa biso que ya jani apesa kimbongo pour ba déclarer mwana liboso. C'est que tango ba déclarer mwana liboso, mwana na porter kombo papa na ye. D'office mama ifo azo mukanda. Soki mwana mi bala ye d'office papa ifo azo mukanda. Ce qui moi ça se permettre à que de la mairie que je connais cet homme asa ko maltraiter nga mobalo azo ko répéter matin midi soir soka zu mukanda ofanda na ngai te a obengisa moi sine mususu alors ngana na bana baza mobulu pour l'éducation ya bana donc nazo obligé mobalo azala nanga bo pesa mobalo mukanda te. Donc l'abri na zwa ki ya jani esclave. L'abri na zwa ki ya jani domestique permanent. L'abri na zwa ki ya jani mosoko lelie bilamba molambelilie motike lelie bana classe moboko lelie bana. Nzoto ne pas mobali mususu. Ya jani nde serveur ako servir mobali obayaka na ye. Ozana mwasi na yo bobandine soki na bomwana ozoyo kakuna bako pese magodas. Ndaku moko. Ça fait mal et puis ça brise le cœur. Ça fait mal et puis ça brise le cœur. Fabrice Mande, tu l'as vidéo ya mama ya Jani. Boyo kakolele ya mama na ye bongo to ya kozonga. Makambo ya bomba te. Papa eza bondoki te. Papa mwana mwasi oyo labili na sali bondoke pa mwana nanga. Nga baluka nga makambo te po na luka makambo te. Na kunde tata na bangwawa. Matiki ngana bana nanga. Ata muke ya mudebele zate ya muke zanga kasi. Papa mwana mwasi oyo labili atima bimisa mwana nanga na libanda bwa bilo. Sikwa yoko benga ye lisusu bazongana. Mwana wana labili na lobi boye. Lokola ya tika ki maona kisasa. Ngana koko pesa mukarata yebisi kuna siabo zo mikana na bino. Bo pesa mikana te. Papa mwana nanga beti 15 ans na poto. Bakena na ba poto. Apo azo ya kisasa, apo azo zonga poto. Jani wana azo ya kate papa ya kate. Ngaba prière si la pana ni mukaneza te. Papa batika kayeka mwa mukendeka sala sala bana. Apote na poto bana misatu. Siko na bili na bonduma na ye agenzo alisumo bali musuzu aboti mwana musuzu. Siko ye mwana mobile wana zonga na mwasi na ye akala.
asundoli labirine lisusu labirine soki ndongi soki na salaki mwana nanga gezonge pana ye mwana gezonge pana ye papa mwana gezonge pana ye labirine kulo bazotuna ye akoya kina kikosi akoya kina na tit boyena boye makama zoloba ezoyeba na te. Est-ce que vous confirmez que Johnny Faye a bela quitté papa bela quitté soka bela ka ali nga yebisanga ke mama sante nanga eza kitoko te wana sololaka na ye ngani ya kobenga ye te wana ndenge aza na mokanda te na bangaka le mosusu azomona baapele nanga mama mikolo nyonso po wana kokanisa mama azoluka asengaka mwa mbongo me nga nalingaka te nayambakaka epa bandeko na ye papa nalingaka kobenga ye te bana nayebaka mikanda eza te nga mabolongo oyo na se papa 15 ans, au sali 15 ans, au bout de bana. Mukana te aboti bana, mais moi na moi ça na lobi boy. Ngana ko pesa nzela te ke jana ga mikana. Sino to so ba beti tour na kisasa, akinotonga na mao, dia akinotonga na Sylvie. Papa. Donc souci na ezaki. Ezalaki ka aza mukana te. Aza mukana te ya kisasa te. Nyo ta ko tonga na base na ya kala. O mani papa oyo mwana mo so ya futinga. Mwana mo so ya futinga nini? Mwana mo so la na futinga nini mwana mwaza la bini na zamuta ya foto te azamuta utaki ya wana kisasa ake kuna na foto bake kutana kuna na jani ya ake ko boma mwana nanga inota ko zonga libala na mao est-ce que vous sololi vous uta ya est-ce que vous sololi vous uta ya solola na ye na jani te nani mama na biso ye kuna zo loba bola na bilanda landa te maloba batu bino bola na maloba batu te mais lokola o bana oyo baza bana basi o bazo pesa ba makamwana baza wa na poto bazo yebisa bizo na poto la bilina za vrendo tala makamo la bilina sala jani tala mama koloba nazoyoka passe nazoyoka douleur na motema parce que nazaka trop sensible. Oui maman kozala na raison. Oui maman kozala na raison que misala ya molili eza na kati. Mais ceux qui mutu asalingi boko traiter mutu que misala molili eza na kati. Bandeko bako telema, famille bako loba. Mais mutu ayoka te. Ezala yoko l'esprit moko boye koti na kati ya mutu. Pour empêcher ya yoka. Pour empêcher ya yoka. Mais ça la douleur. Jana kende maboko poto maboko pamba te matika bana na Congo. Mais na yoka mwana moko azolela. Papa okendaki, depo kenda otindela biso le côté. Mais olobaki ka bana na ngana obengisa biso. Ce que le manga. Mais il y avait une femme oya kataki espoir ya mwasi wana. Eh les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Je suis d'accord avec une femme qui a dit basi na poto. So lingo bota na mobali. Bobando teka bana parce que bana bayake basi bayake pa na bino pona bana. Bobando teka bana. Pesa ye 2500 € a peso semi. Yebisa ye pesa nga 2500 pona botisa yo. Parce que bayebi ke so na boti bana mibale misatu. Déjà Marco ayebinga. Mundela yebinga. O sala ngelo côté. Na komi protégé, na komi na balwa nyonso. Mais vous oubliez aujourd'hui. Badelenga ebele bakomi na poto. Mbongo bino bo lia ya bana ya kaf. Eza mbongo mundela zo pesa polo botangisa mwana na université. Est-ce que bana ya ba noir ba otanga? Ba okende ba université? Non. Pourquoi? Ndembongo ba mama bazoya nango na Afrique. Ko beta nango ba tapage. Ndembongo ba mama ba okotela ba makelumba. Po ya kotonga ndaku na Afrique mobala yebite. Ndembongo ba mama bazokotela nango. Nzonzing azako kota lingi mwana moko muke ya mobile. Azozo mbongo wana ya bana. Azopesa. Na ba avantage tout azopesa. Ça fait très mal. Aujourd'hui les lobos c'est belé obetela didiston na mama ne maboko. Mais différence exacte, il y a histoire on a histoire à Koffi Olomide. Tolanda nanu. Maxi na réunion na bango ba comédien. Bongo to oshité na likambo. Mukonzi, ozala mwana muke, ozala mukolo, ozala mubola. Eke nzamba tie au cœur. Olingo sunga poke ebembe ya nzoto ya nyoko na biso Johnny Faye ezonga na mboka ya Congo. Artiste en soi s'appelle biso biso yebi. Coordination est le bienvenu. Mais avant nous avons constaté qu'il y a eu
te souci toza na ba compte o ese fungwami avant biso même biso mo ba artiste o toza na possession ya corps na day pour biso to longola day awa na France to kenango na Kinshasa donc tout dépend d'ici pour aller à Kinshasa même pas Kinshasa pour l'instant ba na possession ya matanga to na possession ya matanga ezali biso ba toza na poto mais to ko pesa annonce mo côté que non bo pesa mbongo epa ya mutu boye bo pesa mbongo pa ya mutu boye na canotte boye mais on est surpris Bandeko Botala mukolo canotte oyo merci pour le réaction merci pour l'idée ya ndenge ozwi initiative ya kosenga canotte avant biso mo to pesa yo autorisation ya okotiser pona matanga ya fai merci pour cette idée ça bien c'est gentil mais s'il vous plaît yo kosenga yo okata canotte oyo parce que biso artiste to pesa na mutu mo autorisation ya kofungola canotte quelconque exact la canotte c'est bien belle muso bimi na Dubai mususu ebimi soki news soki deni bozo mona awa bakanote se fungwa mais s'il vous plaît ba fan ya fai bozana mopanzi na nga mobali ya mwasi ezali na ya divorce mopanzi na nga mobali ezana Mister Siatou nga moko Maxi Bondoé na zana katikati tozo lancer message officiellement bon arrêter continue la bakanote na bien na compte mon côté ya cagnotte pour biso ba artiste to pesi bino accord te bo pesa mbongo quelque part soko na mbongo ningo tinda Western Union Monogram Ria transfert nyoso ningo sala toza na 4 personnes baza désignées ngai mo Maxi Bondom na bala bino ko contacter ngai numéro na ngai ezali wana so ko na YouTube na ngai Maxi BTV bo mona numéro na ngai na banani nyoso ba day nazo tia yango. Merci beaucoup. D'abord on a félicité ba comédien na lobi bango courage. C'est bien. Mais na koloba boye. So muta kufi esili. Ba comédien. Pourquoi courage au botele minango? Botele ma été pour bosunga ndeko na bino jani. Nalanda ki extrême ko saisa ya lobi basunga mutu o ya lobi. Nani ayebite problème ya saisa ya nani ya jani asaki nango na poto. Nani ayebite? Ba comédien patron nani ayebite problème oyo jani azalaki nango na poto. Mutu nyoso ayebi yango. Alors merci na bandeko bazui initiative ya koloba keno. Basangisa mbongo ponzoto ya ndeko wana e ya kolela mana poto. Parce que normalement ceux qui totali bien na 15 ans to 16 ans kendaki na poto ezalaki visite. Ezalaki visite. Akendaki na ye kosala pondeuse et pas moi si moko boye. Apesa ye pouvoir, apesa ye mbongo na maboko, moi si wana régner à dondwa. Apesi ye bana. Ya se retrouver ne lokote. Baninga bakenda liboso na ye to bakenda na sima na ye bakoma ko ya bazongaka. Mais ye le côté. Alors pendant succès mission nanga ndeko nanga na lobake loko bo comprendre pourquoi na lobaka ngo. Ezane loko moko te na mokili eleki bolingo. Bolingo eleki mbongo, bolingo eleki nyoso. Vous croyez que ce qui la brina linga qui vraiment jani? La brina linga qui pime la jani mukanda? Non. Vous croyez que ce qui la brina linga qui jani? La brina linga qui pime la jani mukanda pendant 16 ans? Non. Parce qu'il n'y avait rien. La brina banda ko tala ba intérêt na ye. Là où il y a l'amour, il n'y a pas l'intérêt. Là où il y a l'amour, il n'y a pas l'orgueil. Là où il y a l'amour, il n'y a pas que non, oh il y a saliboyate. Là où il y a l'amour, il y a presque tout. Bolinga bolingo, kebe intérêt. Oh boko ya na mutambo yo, c'est parce que vous aimez trop les intérêts. Vous mettez l'amour derrière. Vous aimez trop les intérêts, vous mettez l'amour derrière. Voilà les conséquences. Ce qu'on s'est retrouvé, na problème yo ya Jani, il est temps de se débarrasser. Construis ta vie. Soko monike na poto simbité. O monike na minicho moyena kota pays mususu ezate. Yaya zonga na pays na yo. Yako sala tabilanga. Yako bandata koteka. Vie simba. Olé okufa. Okufa liwa ya soni. Ça fait mal. Ça brise les cœurs. L'amour est plus important plus que tout. Babi bazana mayaka. Mais kingo ezate. Mais bao bazana na kingo.
mayaka kotia na kingo ezate. Sauvez vos vies avant qu'il soit trop tard. Combien de mibali bana ndaku déjà ba beta AVC ba misumbelaka na ndaku. Bana tellement bazat manipulé par ba maman na bango. Ba tesida ba kende kotika ba papa wana na ba maison ya retraite. Combien de mibali na minicho yo ba sala AVC na ndaku suite ya ba comportement ya basi. Alors au quoi une émission nanga sauver ta vie. Ozala mosi, ozala mobali, sauver ta vie. Amour est flèche, il y a les retours. Ce que Monique na retour est simbate. Lukanzela okimela. Je vous aime, je vous adore. Et le comme il y a Jani et comme il y a eu les susté. Molimo ya ezala leçon to makila o ekobikisa milimo ya batebeli. Sone bomarate, vie le kinyoso. Lelo Jani azai susu na nyonso te. Peu importe beaucoup salaye. Ezala l'état ya France ekobwaka ye. Ezala nzoto ne ko na Kinshasa. O nyonso bako sala pona vie ya Jani et le balé sur le côté. Merci Tokutani Balasima. Bye bye, je vous aime. Aimez, likez, partagez, vous abonnez massivement. Tobeta, en tout cas, et ça la bien, merci.